Bonjour, bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans les seigneurs. Et si quand on message avec Okuta Biso, na Boutou, bonne nuit, Sogi Bolali, bon, mon message, lobi na tongole, bon, la muka, ipa na biso, to komi na pokwa, to komi, tozo, kende vers 17h. Nzambe na biso azwa lokumu pour na grâce à sali biso toza na bomoi mes bien-aimés dans les seigneurs toza en bonne santé nzamba zo bomba biso azo révéler biso makambo yo ekoya na ina message yo nzamba apesi atalisi ngai makambo ni ezosala na mboka na biso mes bien-aimés dans les seigneurs oyo ebombanaki oyo bango na bakanisaki bazosala na kobombana me nzambe moko azali amonaka nyonso e arevelaka na oyo alingi na mwana na ye oyo alingi basekret makambo oyo ebombani abimisaka yango na poasa ndenge alobi invoquez-moi na Jérémie 33 alobi invoquez-moi et je vous révélerai des choses cachées nzambe alakisi nga makambo oyo ezosalama na mboka na biso makambo oyo ezoleka na politique na biso ya mboka makambo oyo ba dirigeant na biso baza kosala na kobomba na nzambe na biso aza kobimisa yango na posa puisque nzambe na biso aza na contrôle ya chaque chose et nzambe na biso azosala mais bien aimé dans les seigneurs nzambe na biso azosala tika tata zwa lokumu message na ye nango eza ya mboka nzambe alakisi nga makambo ya général na biso je pense kaza général o bautaki konome général Chiwewe nga nayebaki ete me nzambe alakisi nga na molimo nani azali e mosala nini azosala mpona mboka na biso konomeye makambo na ye nyonso euti wapi e nini ebombami na nsima nango na se na molili tika tata nzambe azwa lokumu nyonso wana eza koengage kaka chef de l'état na biso nyonso nzambe azolakisa ebandi nanu na moto azoconduire mboka oyo nzambe atie garant de la nation Félix président oyo toza na ye tika nzambe azwa lokumu tika tata pambola bino mes bien-aimés dans les seigneurs ba frère nanga ba sœur nanga oyo tozalaka ensemble toyokaka oyo nzambe azoloba tozotiango mpe en pratique tika tata pambola bino oyo bozo soutenir nga na musala oyo papa pambola bino oyo bazoya ko exhorter bana nzambe ba oyo ba partageaka papa pambola bino amona bino nzambe na biso pambola basali na ye nyonso tout en tout cas na pamboli basali ya nzambe na biso nyonso ba servante na ye ba serviteur na ye ba prophète na ye ba oyo nyonso to atie na 5 ministères nzambe na biso apambola bino tika nzambe azala na biso na message oyo nangi na partager et na sima ya koloba oyo nzambe alakisi nga par rapport ya général na biso makambo nini ebombani na sima nzambe aexplike nga clairement makambo nini oyo ezosalama makambo nini oyo azosala na biso makambo nini azosala na mboka na biso et makambo nini azosala na mokili mobimba ce qui va arriver donc na ye apona yebisa bino mais bien aimé dans les seigneurs makambo nini oyo ezoya makambo oyo ezozela biso na bomoi na biso liboso na biso eza message na ye nango lelo donc tozala vraiment to disposer mitema et to senga na molimo wa nzambe asunga biso na ko comprendre message oyo na ko sosola yango puisque soki to comprendre yango mabe to rater message to kozala à côté et ozala dommage to kotia yango en pratique te to kozala musala musika même ya promesse ya nzambe ko rater ko discerner message te ko yiko mema biso na perdition et ko faire rater biso même salut na biso pour makambo nzambe azoloba so toza nango attentif te to rater yango to ko rater salut na biso tika nzambe azwa lokumu avant to kota na message na biso to tika mama na maboko nzambe ensemble po ndenge na otoloba molimo nzambe apesa biso discernement to saisir makambo yo nzambe a lobi na biso to bondeli na kombo na Yesu Kristo papa merci tozongisi lokumu epai na yo po na moment oyo tozongisi lokumu epai na yo po na bolingo na yo po na biso po na oyo ozosala po na biso oyo ozosala po na mboka na biso oyo ozosala po na avenir na biso oyo ozosala na mbula oyo tozobanda na 2023 makambo oyo lakisi biso oyo lobi clairement ke okosala po na biso tozongisi lokumu epai na yo papa toza reconnaissant pour ton amour toza reconnaissant po na oyo ozosalela biso toza reconnaissant papa po na règne na yo papa oyo yo tie na mboka na biso oyo ezo fonctionner déjà spirituellement oyo etikali kaka ezala physique
tika kombo na yo tombwa ma papa tika makila na Yesu Kristo ebatela biso ebatela bana na onyoso bazolanda message oyo batela bango papa na tiki bango na maboko na yo molimo na yo papa e sunga biso na ko recevoir oyo pesi biso lelo semence oyo mungu na yiba biso te to tia yango en pratique papa to la promesse na yo po ekomi pembeni puisque tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir tika kombo na yo lokumu batela bana na yo esika nyonso bazali pambola bango papa mona ba o bazana ba problème mona ba o bazana malade mona ba o bazana ba blocage mona oyo nyonso to azaya yo papa na mouvement TV tika ete loboko na yo eza mokuse te emona bango na tiki bango nyonso na tiki biso nyonso nanga moko na kati ya maboko na yo banda na biso message o banda na ebandeli tina suka na kombo na Yesu Kristo amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, na un message révélation nzamba pesingai na robanda na révélation nzamba pesinga po na général na biso chiwewe. Général na biso chiwewe makam nzamba moni singai et après na repesa message o nzambe ayebisinga ndenge nini toko bima ndenge nini nzamba zo bimisa biso oui. Nous sommes Israël, nako sosoli sabino boko comprendre que makambo e komama na Bible eza biso, c'est nous. Voilà, eza biso ba bantu, tika tata azwa lokuma. Na koti na message nanga liboso. Mais bien aimé dans le Seigneur, na lala qui c'était il y a 4 jours, juste 4 jours passés, na lala qui en fait nalalaki nauti kosala prière nanga pendant que nasali prière nanga na silisi prière comme nazaki vraiment fatigué na kwei na pongi mbala moko kaka l'air na kangi miso mes frères et sœurs namoni photo namoni neti photo neti écran mais c'est ezaki lokola photo puisque ezaki bouger ezaki neti na écran neti photo une carte ya photo na photo wana mes bien-aimés dans le Seigneur namoni 3 personnes. Na 3 personnes wana na reconnaître bango nyonso to. Troisième personne kutu nazaki vraiment koyeba to nani au juste na confondaki nga moko l'air nazotala mais pendant que nazotala photo wana namoni musapi. Musapi ya doa moko ezoleka elakisanga ezolakisanga comme si ezotunanga oyo nani. Oyo nani oh na comme ezo lakisanga bongo mutu moko et ke liboso na musapi che muta liboso na mona na photo wana ezaki chiwewe aza général na biso oh bauti konomi kalate na Félix na moni chiwewe tango musapi wana elongwe ekei na mutami bale ezaki nani mes frères et sœurs ezaki Kagame na moni Kagame tango longwe na Kagame eke na mutami satu siko leo na mo mutanga misatu yango na bi mutami satu na sali lokwa na confond na mo lokola mende mais après na eko mona ba zoomelenge longi na ye ezaki nani Macky Sall aza président ya Union africaine oyo aza siko en fonction président sénégalais Macky Sall. Alors, tant na moni ndengwana nde molimo nzambe bandi koloba mato ilanga. Nazo ka explication nyonso ezaki tellement clair. Donc nzamba zo yebisanga boye. Omoni général o yaza en fonction. Na mboka na biso sikoyo. Muta nome ye wana za pembeni na ye. Muta nome ye wana. Aza muto Kagame ye moko imposé. Donc chiwewe ba imposer Félix chiwewe wana. Sikoyo chiwewe wana azali lokola arme o etelemi liboso ya Félix. Azo contrôler Félix. Oui. Na oloba makambo yo po nzambe mutayebisinga. Mais bien aimé dans le Seigneur, maramnyo surtout na yaka koloba. So na lobinga mona zongela ngona moni nyonso ezokokisama. Na ko tanga ba message te po makam na yaka koloba nzambe mutayebisa nga yango. Na loba ngo ngai moko te. Naza na droit wana te. Bible lobi ala kela mamabe o yazokosa likambo na kombo nzambe.
mukanda nzambe yebisi biso Amos 7 ke nzambe na biso asalaka eloko moko te sans alakisa secret ya makambo azosala na basali na ye. Alors nzambe alakisi nga makambo ezosalama, alakisi nga carte wana ya foto mpe ayebisi nga eloko nini ezosalama. Ayebisi ngai ke Chiwewe batie ye nde na Kagame. Kagame muto a imposé ye Félix. Ba changement wana ezosalama. En fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est nga mawa. Nga moler na lamuki ndoto ane katani wana. Donc photo ane ngo la sake bazo tambola ensemble. C'est ce qui se passe. Et là on dit sanga ce qui se passe. Photo linko la kisa à venir ya batu vie na bango, c'est la vie des gens. Ndenge bazo vivre. Carte à photo ezo la kisa vie ya mutu, ezo la kisa avenir ya mutu. Et là on dit bazo vivre, bazo bika. Alors Macky Sall o azali soi-disant muto baponi po tia pe azala intermédiaire ya ba pays africain ye moko azali na kati ya complicité wana ya mboka na biso. Mais bien aimé dans le Seigneur, là na lamuki na pongi esala ngai ma wana bi mais to sala nini biso ba congolais, to sala nini biso bana Congo. Mais loko nzamba sala kisinga nani tozali bitumba na biso ezokamusanga te. Pe soki na moni général ya bongo oyo ba imposer na mboka na biso, ba imposer mukonjo aza na mboka na biso okamusanga ete. Donc nzambe loko alingia yebisanga esika wana ke aza na contrôle te. Félix aza na contrôle te. Je ne mâche pas mes mots. Na loba makambo po nzambe mutatinda nga na loba. Na machara ba parole na ngate. Nzambe akosaka te o nyonso to alobaka ezaka ya solo e esalamaka. Chiwewe ba imposer Félix et eza mawa puisque to sambelaka Félix po biloko ya kendeki kokota soki asali fopa bacheli penza masasi liboso na ye. Nasina loba makambo wana nzambe pa lobi on basali na ye belé azotalisa ye kaka ke biloko akende kokota eza malamu te ekoki ko ote vi na ye. Nzambe azosenga ye a renoncer, à se repentir. Tout suite ebisi plusieurs fois à se repentir. Pour nzambe bakosaka ete. Donc eloko moko te en faveur na biso o bango bazosala. Baosa eloko monte pour na peuple. Baosa eloko monte pour na Congo. Non, c'est tout le contraire. Mais nzambe azana contrôle. Nzambe azana contrôle. Nakangi parenthèse wana sikopo na lakisa biso makambo nini nzamba lobi ndenge nini nzamba zobimisa biso eloko nini ezosalama puisque nzamba yebi ba complot wana nyonso. Nzamba yebi tous les complots. Excusez-moi mes frères. Nzambe ayebi tous les complots o ezosalama. Ayebi makambo nyonso nzambe ase asala avenir ya Congo. Nzamba alakisaki nga biloko, alakisaki nga apesi nga ba message ndambu mais il fallait na kangisa yango lokola puzzle. Oui, nzamba alakisaki ngai alakisaki nga Félix azoteka basapatu avenir ya mboka. Nzamba alakisaki nga Fayulu basi ba corrompre ye. Nzamba alakisaki nga mboka na biso bazo ekokabwana bazokabolango ba région penze kozala diviser tout ça là babitumba tout ba guerre civile nyonso nzamba alakisaki nga. Oui, mais la suite nzamba yeko yebisanga boye na yebisaki biso mes bien-aimés dans le Seigneur. Nzamba ye na ndoto alobi na nga boye adasa na 2023 bozozonga na mboka na bino. Na yebisi bino ngo na yebite so na sina lobango peut-être en passant mais na yebisi bino makambo nzamba yebisa ngai. Tant nzamba yebisi nga tozonga na 2023 c'était une confirmation. Nzamba sa loba na nga makambo susu avant yanga moko maye ko confirmer ngai. Alors ngai pona nga na bi OK nzamba zo tinda nga na 2023 pona raison oya ye. Bi après nzamba zonga lobi na nga mboka na biso azo rétablir en 2023.
apesinga Esaïe 14 na pesaki message wana eza na ba video na comprendre eloko nzambe na biso azosala. Nzambe ayeki lisusu atindelaki nga sœur moko comme nazo bondela no pona sœur wana moyena exposé comme ezali te toyebi sœur wana même soki nzambe alingi akobimisa ye moko akopermettre atindi sœur wana na ndoto aya koyebisa ngai ke aéroport place ya ko atterrir pona kosangisa bana na ye eza na Congo. Nayaki nayebisi biso ndoto wana. Mais makanisi nzambe lokwa eza insondable nazozela nzambe expliquer nga tina suka. Alors nzambe ekoyebisa nga siko bien makambo ya kosala. Mais bien aimé dans le Seigneur, nzambe ayebisinga kende koyebisa bana nanga ba se repentir tina fin de l'année ba kabwana na masumu makambo nyonso na yebisi biso liste nyonso na yebisi biso. Mais bien aimé dans le Seigneur, to négliger yango te to sala makambo nzambe lobi to sala to se repentir na mabe nyonso pona nini pona 2023 otozo kota nzambe na biso ako rétablir Congo. Ko rétablir Congo o nzambe na biso ako rétablir aye ko yebisanga ke eza exactement makambo ya lobaki na Exode 10. Ndenge nzambe abimisaki Israël na Égypte. Ndenge nzambe abimisaki bana na ye na Égypte. Ndenge akobimisa biso. Mais makambo nini oyo nzambe asalaki po abimisa bana na ye. Nzambe lobi nanga c'est exactement comme ça que ça va se passer. Yango nzambe alakisaki nga bibembe ebele ya mindele na partageaki message wana. Oui, ba noir pe bakokufa. Nga na lobi oyo nzambe alakisaki nga. So nzambe alakisaki nga mindele na koya obakisa teke na mona ba chinois. To na monaki ba non na ekoloba oyo nzambe ayebisaki nga. Nzambe alakisaki nga mindele. Ndenga alakisi nga plusieurs fois ba nation ko tombe ko kwesa ba nation. Ndenga alakisaki nga mindele tozo tambola likolo ya bibembe. Nzambe lobi nange koleka exactement ndenge asalaki na bana ya Israël. Ndenga bimisaki bango na Israël. Alors makambo nini esalamaki na Israël na Égypte po nzambe abimisa bana na ye na Égypte abimisa Israël. Alléluia. Problème yango wana. O bandeko il faut to yeba. Il faut to yeba makambo nini nzambe azosala. Nzambe alobi na ngai boye. Message on azopesa biso place wana pour te comprendre bien ezali ke règne fin ya règne ya Esaü et c'est comme fin ya règne ya Esaü ezali nini fin ya Edom est commis déjà ezaki déjà signé ezaki déjà décidé par Nzambe moko fin ya Edom est commis fin donc ya Esaü est commis début ya Jacob ezobanda. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas d'enlèvement. Sokina Nzambe a fait régner Jacob te. Il faut Jacob à régner. Il faut Jacob à régner. Jacob, ezana neza biso, ba descendant Jacob, biso ba bantu. Donc fin ya règne. Quand ndenge Macron lobaki. Quand ndenge Macron a annoncé fin na bango, il y a reine na bango a prophétisé ki a yebi ba yebi prophétie. Yango makambo esa na mboka na biso. Yango bazolinga ba balkaniser mboka na biso. Yango bazolinga ba kata mboka na biso po bango ba ya kovanda. Balingi ba s'imposer mais pourtant Nzamba sala kisaki ngai asa yebisaki biso bana na ye o tozana révélation ke bako sale la biso. Bakoyi koya ko s'imposer te. Bakoyi koya ko yiba te. Bakoyi ko yana makasi te. Bako yana misu na biso, bako fuka mana makolo na biso, bako sale la biso. Esaïe 14. Bako sale la biso, bako servir biso. Donc, oh bazo meka ko sala, on eze loko basi ba yeba prophétie kala. Bazo meka siko ko kata mboka na biso po baya ko vanda na makasi. Ba yiba surtout côté ba richesse, eza biloko nyonso na ba insécurité na eza bango. Bango mba osala. To yebi bango malamu. Si ko Nzambe pe comme Nzambe le tout puissant
azo sala yango na ndenge ya kanaki. Mais bien aimé dans le Seigneur, azo informé biso que na 2023 Nzambe aza ko frapper. Nzambe aza ko kuesa banguna na ye. Bazano liboso banguna ya Nzambe. Nzambe azo kuesa banguna na ye. O banyokola bana na ye. Peuple ye moko apona. Nzambe aza ko frapper. Et Nzambe kotinda ténèbres il y a 3 jours. Avec confirmation. Nzamba kotinda ténèbres il y a 3 jours. O nazoloba eza Nzambe mutalobi yango pe ekomama. Nazotanga yango na mukanda ya Nzambe ekomama. Nzambe nenga bimisaka Israël eza ndenge biso tobima. Ndenge Nzamba ko bimisa biso. Et si nyonso to atinda biso na mikili nyonso atinda biso, il a dit il va ramener les captifs. Mais bien aimé dans le Seigneur, nazo ke na livre ya Exode, na livre ya Exode 10, na verset 21. Nzambe abimisaki Israël. Ndenge Nzambe abimisaki Israël nenga obimisa biso exactement. Avant Nzambe abimisa bana na ye ya Israël na Égypte, ayebisi Moïse boye na Exode 10. Na tangi na kombo na Jésus Christ. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Ça veut dire ils sont palpables et monana. Et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main et il eut des ténèbres pendant 3 jours. On ne se voyait pas. Moïse a lobby, on ne se voyait pas l'un l'autre. On ne se voyait pas. Personne ne se déplaça pendant 3 jours. On ne se voyait pas et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais bien aimé dans le Seigneur, na telemi wana en fait l'essentiel, on continue, mais l'essentiel nan. Moïse azoloba, Nzamba yebisi a étendre le boko na vers le ciel pour que ténèbres ekota na mokili, pour à ça la frappe na et ça c'est avant qu'il frappe. Avant qu'il frappe, il fallait ténèbres ekota pendant 3 jours. Mais bien aimé dans le Seigneur, ténèbres ekokote la biso 3 jours, il y aura des ténèbres pendant 3 jours. Et na kati ya 3 jours wana, Bible zo sa biso boye. Moïse alobi mututa zalai komona muninga pendant 3 jours. Mes frères et sœurs, ceux qui molili ekoti pendant 3 jours, yozo mona ngatenga na zo mona ote. Ok toloba molili wana e molili moko normal te zalate. Eza molili moko atato bomi mwinda molili abongo ezalate. Et loko o ezali encore o ezali ezo réveiller o ezo l'acception clairement Moïse azoloba. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Frères et sœurs, binoboye bisangai, nani oya koyi kofanda pendant 3 jours. A télématé, a ke toilette te, a ke osala ba petit besoin te, a yo ki posa mai te, a yo ki nzala te pendant 3 jours. Nanyas akoyi ko salango, ok toilette te, o sale loko te, o vandika pendant 3 jours misupolele, non. Bible zo ebisa biso awa, ke Nzambe alalisaki bango pongi ya 3 jours. Bazalaki inconscient pendant 3 jours. Et après 3 jours, Nzamba lamusaki ba oyo ya ye, nde abimisi bango toke na Exode 11 nde Nzamba azoloba na Moïse sikoyo na ko frapper Pharaon soki totangi na verset 11 sikoyo na ko frapper Pharaon ezaki après sommeil il y a 3 jours na ko frapper Pharaon et Pharaon akotika bino mbalo bokindi et loko ezali susu malamu penza kitoko makasi ezake Nzamba lobi na Moïse na bana Israël bozo bima siko me boko bima maboko pambati. Frères et sœurs, na epte so to comprendre. Alors bi bo senga ba vase na ba voisin na bino, bo dérober bango, bo zwa biloko, eza biloko na bino bo zwa yango. Na epte so to comprendre mes bien-aimés dans le Seigneur. Na tindi biso to kota na banda ko ba voisin to yibate.
Non, 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 non. To sosola maloba nzambe, nzamba tindi biso to ibate. Malobi to kobima maboko pamba te. Neti ngai nazo senga penda nzambe na bima maboko pamba te. Po nzamba tinda ki biso pamba te. Nzamba bia tindi biso na mission. Bisika nyoso to kendaki nzambe mtalinga itokende. Mission na biso ese sili. To si to komi na suka. Makambo nyonso tosala na mboka na biso mais bien aimé dans le Seigneur ba élection ba général o ba tieli biso ba Kagame ba pays nyonso entouré biso ezo yiba biso ezo sala ba plein ko balkaniser za pamba eza zéro mboka na biso okabona te elo mo ba osala ezate po nzambe na biso ye moko mutu mukolo mboka wana asia planifier nyonso avant que biso to na mokili. Maloba oyo ekomama avant biso to botama. Eza makambo alakaka na bakoko na biso. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, et loko na zolinga ko yebisa biso awa, ezake. Soki ka to koti 2023. Ozo continuer ko tambola na ko banga nzambe te. Ozo continuer na ko se repentir te. Ozo continuer na ko sala mabe. Ba konjo bazo yiba bakanisi ke bazo yiba, bazo s'enrichir. Ba kokene nango epai te. Tangu ténèbres ko kota, akoyeba même pas mbongo yiba ki place a tiango. Akoko quand même ko telema pa ki manon Dieu est puissant. Il est tellement puissant. Nzamba za tellement makasi. Mutaleke na makasi azate. Oyo ya loba. Alobi na Esaïe 54. Sa parole ne retourne pas à lui sans faire d'effet, sans faire sa volonté. Oyo nzamba loba ki yango eko salama. 2023. Ekozala loko la fin du monde. Ekozala jugement. Ekozala restitution. Oyibaki okozongisa. Obomaki na epée okofuta. Ochaki mbeli okofuta. Osopaki makila okofuta makila oyo sopaki. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Nyon surtout otozo sala c'est les mamans sikoyo to se repentir. Obomaki banda ko senga nzambe pardon. Oyibaki banda ko se repentir. Restituer ba bien oyo yo yibaki. Bongisa oyo kokaki ko bongisa. Nzamba zazo bate. Ceux qui sont na volonté ya ko sala malamu, ya ko sala bolamu, nzamba sungaka biso poto sala bolamu wana. Nzamba talaka na mitema na biso. Ta mususu lobi amena ko koka ko bongisa likambo te se salamaki. Mais na volonté wana oyo za nangwa ko bongisa nzamba ebinenga ko tchakimia. E nzamba ko batela yo. Nzamba zo senga biso repentance pour na 2023. Nzamba pesinga mokolo te. Nzamba pesinga moite. Pongai na lobaka ko nzamba yebisi ngai. Mais na yebi kako nzamba na lobika ko nzamba yebisaki nga na 2023. Nga moko abandaki na suka po aya na nga na liboso. Alobai na nga na kozonga na 2023 naza ko comprendre te. Alakisi nga makambo, alakisi nga kokima, alakisi nga babitumba, alakisi nga bibembe, mais je comprenais pas. Mais aye ko kangisela nga ba message surtout apesi nga pona ko confirmer nga message oyo. Restitution ko sala, rétablissement mboka na biso ko sala, mais avant ça, il y aura 3 jours de ténèbres. 3 jours oyo nzamba ko landisa na ba frappe. Mais bien aimé dans le Seigneur, son azwe bisa biso eza poto bongo la motema. Frappe wana soki ezwi biso to perdre bomo na biso. Po nzambe akoya ko kangisa na ndenge na monaki nzambe aye peuple na yezo se rassembler zo uta de partout. Nzambe akosala yango nanu te. Soki a rétablir ma belé na yete. Soki Congo est rétabli, ce qui Afrique est rétabli, c'est sa volonté, sa volonté nzambe. Il faut rétablir nan Congo. Il faut rétablir Afrique. Faut maloba oya loba et kokisama. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-il que siko makambu nyonso oyo sama na mboka na biso ba politicien eza faux, archi faux. Eloka solo ezate. Tant on nzamba la kisinga général wana esalinga ka mawa, mais jusqu'où ils peuvent aller. Kagame a manipulé mboka na biso, a manipulé tout.
bakoteli biso de partout. Mais nzambe na biso aza tellement puissant ali kolo na nyonso azo batela biso azo batela mboka na ye Congo eza nzambe eza mabele terre promise na mto ya oyiba terre promise bakokata ngo na nani nga namoni mindele bazoya totelemi na Congo biso nyonso namoni mindele bazoya bilambe pasuka bakomi makala na nzoto soki bayelaki nzela makolo pe banda bamboka na bango ti na Afrique ezaka na makolo te bis pe ezalaka te modèle bayaki bilambe panzani. Donc j'ai compris que ba oyo bakotikala bako échapper na ba frappe o nzamba ko frapper o nzamba ko sa ako permettre baya nde bako nyata makolo na Afrique na bamboka nyonso Afrique na Congo po kombo na nzambe ezwa lokumu puisque nzamba za na makambo ya loba il faut tokumisa ye mboka na ye faut ezala rétabli oyo ya pona son peuple qu'il a choisi Jacob il faut rétablir Jacob il faut apesa Jacob ya ye Esaïe 14 na telemi wana so tozolinga to comprendre makambo nini esalama to comprendre ngo penza na révélation faut totuna nzambe Foto bonde la totu na nzambe nzambe za nini makambo nini esalama eloko nini ozo sala nzamba za bolingo. Il a dit na Jérémie 33:3 invoque-moi je te répondrai. Alors bi je te répondrai. Soki nga na beleli na mawana ya répondre nga alakisi ngai mais pour dire vrai ngai makambo nga na bonde la kaka pona mboka na biso pona bana na ye pona corps du Christ. Pona basali na ye, pona maloba na ye kokisama me yenda ponanga po alakisanga makambo. Ye moko muta ponanga ye. Voilà mes frères et sœurs. Ngelo on a to senga biso mes frères et sœurs, ko bonde les alaka na décembre ti. Ko bonde les alaka na fin de l'année te ko bonde les alaka tous les jours ya année. Po Bible ebisi biso to yebi ler nini nzamba osala te akosa na tongo tamso na tongo osambeli nzamba salite oyeka na prière à midi boye to na prière à 15h to ya 17h nzamba répondre makambo sengaki omona nzamba saliam il fait quand il veut alobi na biso prier sans cesse to se repentir ba priaka na décembre te siko nzambe makambo ya zo sala eza kutu makasi koleka ye momu tazo sala. Donc toza na moment ya ko se repentir to sa makaso kotika lisumu mususu ezaka facile te Saint-Esprit mtaida biso to tika boye sala boye c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Saint-Esprit mtaida biso eza facile te to senga Saint-Esprit a aider biso to senga molimo nzambe a aider biso to tika to kabona na mabe to tuna nzambo lingi nini volonté na weza nini alobi que sa volonté soit faite. Volonté na yende to sala to tuna ye alingi to salela ye nini po to sala yango po molimo na ye esepela po motema nzambe na biso ezwe sengo il faut to sala oyo ye alingi to sala il faut to tika oyo ye alingi to tika faut to kabona na yango pona 2023 mes frères et sœurs nyonso nga nazoloba eza te po ngai na beti tolo na bi non ngai penza na kozala wana na ko rate na ebi makanisi ya nzambe te mais nazo sala musala o ya tininga na sala ya okomisa message po bino bomona yango ngai pe na nina mona yango nazo bondela nzambe na nga pona mona yango na sengi bino me bien aimé dans le Seigneur bo bondelela ngai ba vérité o nazo ya koloba bato nazo mabe o nazo dévoiler po eza ministère o nzamba pesinga bitumba nangeza mukiete mais mutazo bundelanga liboso ye moko nano ezali nzambe na biso azali kolo. D'abord c'est lui-même, c'est lui qui m'a envoyé et puis corps du Christ bondela pona nga ndenge nga pe na bondela ka pona bino biso nyonso to mona gloire ya nzambe. Il faut tozala makolo na biso na Congo, il faut tokota na Congo, c'est la terre promise. Na loba yango nazana nga na tembe na mutu te so mutandiminga te etalika ye atunika nzambe. Moi je ne peux rien faire na ko forcer muteme nga na loba o nzambe ayebisinga nga na ndimi yango na mutema na ngai na ndimi yango tika tata nzambe azwa lokumu ndeka na lobaka soki Yesu Kristo na biso azongi te oyo azobatela biso
na ngolu na ye soki azongi te nakoya kopesa message mosusu so nazozala mwa boye eza nzambe azovandisa ngai parce que c'est lui qui permet toute chose na oloba kutu te mpo naza na mosala préoccupé non nzambe moto azopermettre nyonso alobi nanga kende boye nakei kende na gauche na droite kaka ye moto azogidenga tika zwa lokumu to partage message oyo bandeko bayebake na 2023 soki batikali na mabe te ndeko soki oteyi nde moninga te olakisi moninga message ote ayebi na ye makambo esama na 2023 te omonte ntango yo moko ovanda oza culpabilize na motema na oloba mefale nayebisa ye atambolaka azalaki kotambola mabe me nasungaki ye te eza ndenge nga nazosala nakobomba message oyo pour moi pour ma famille famille na nga nalingi bango mingi avant ane oyo esila nakobenga bamembre lisusu ya famille na nga nalingi bango ma maman bandeko na nga mes sœurs nakobenga bango puisque c'est ça mwana nzambe il faut que partager bonne nouvelle pour na ko sauver ba âme bosala part na bino ponga pe na sali yanga na bimi na misu na bino malgré tout nabimi na misu na bino nyonso mpona kopesa bino message oyo tika tata nzambe azala na biso bandeko na nga nalingi bino mingi oyo nazobloke oui boyebi ke nazobloke bino mpo nasunga bino botika kofinga mpo kofinga ezomemisa bino masumu bokoki kotala message mais boza empêché ya kofinga ezosunga bino omoni te so ofingi te otali kaka message aso ofingi na motema mpe nzambe omona yo kaka mais soki okomi te bandeko mosusu bamoni yo te eza mie mpo na yo eza mpo na kosunga bino nalingi bino mingi nalingi botala message oyo bino nyonso tu nzambe apambola bino nyonso tu mais mpona koede bino kosunga bino botika kofinga kokoma bacommentaire ya mabe eza nango na litoma te ezopesa bino eloko te ngai nazokontinue kaka na mosala oyo nzambe apesa ata bolobi na ngai nini naokontinue kaka nzambe azosalela nga kaka donc ezosunga bino te tika tata nzambe apambola bino vraiment to partager message to sunga bandeko to bondela mingi to zala na ba prière ya makasi to kota ba 7 jours à prière s'il faut to la libumu na se tito comme en fin de l'année ça très important le sambo yango nde réponse na nyonso nzamba lobaki bokozwa nyonso par la prière nous recevons par la prière tika tata nzambe a pambola biso et à très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur au revoir.